Omega bisuna gospel wangari yakuza mukala ya nani? Wangile mukala ya babos. Babos nini po babos nangola bazate. Boss nangola izamoko. Unga wangari yakuza nalia kambongo na yi. Wangile akomi mukala ya boss Abel Maya apotre. Nzambe. Donc otiki ndule okomi no mukala. Togola lawa. Babu mabiso Abel Maya yoka. Bino ba musicien oyo yebi na mboka oyo. Nazo gagner bino na minute. Ngani na clair. On va la vérité. Au moins na loin dans la minute. Toi ka mi balé. Nine. Surtout na communauté na biso. Ba Congolo to viva awa. Toi mi balé. Nine. Donc ndana tout loin dans la minute yanga. Apa nde to libanda. Si. Le bi balé ve na nga fondé. Mbonda. Malembe o mazola balabala ya balabala nzolo bala olobi nini lona mobimba motaleki ye azate na stemai na animation yeyo yakuza na succès nga edinga ya baleki vie oyo boya kosila azali David Wembe na wasolo wa bangonyo na poni mu cheche bala obimisa Janieli azo bimisa. Tripason azo bimisa. David Menga na wanglere yakuza mungongo batsankoro muno kotimba. Na karesa ka micro ti jusqu'à ce que ba felembe panzi makolo. Po bimisa son. Na litoyi na yoyoka. Na la mogi na tongo na sere lufila na bimi na balabala. Margele pa inde na gego luga na longa nzala. Mon boulot c'est tellement bon, c'est tellement bon. Le lebe la ba succès na nzela ba fananga nyonso ba go migo yembela ngai. Daddy daddy daddy. Daddy daddy daddy. Daddy daddy daddy. Daddy daddy. David me sanga sigo vraiment. Masola balabala bata balabala balobi wangile o defa kabila mafo ata buluzo la tio. Esa na ngwa ko defa. O defa quoi? Est-ce yakuza defa kabila mba? Yakuza ye mono designer ya forum na styliste botuna DJ procureur o lelo bato ba mi ko benga nga mandia bato ngo benga nga mukala merci pour bato benga biso mukala mais soki ba longoli nga wanga yakuza mukala bazwi mutu ono yebi so bomba ba tie na place nanga akoka kosala ni o nga na salaka akoka ko remplacer ngate akoka pe kokoma ngate wana nani bato ba yako yebi so ke wanglera komi mukala ya boss Abel Maya bata balabala so ba vidéo ni sena ba yebe ko fa na boss de boyo na ebité quel musicien quel musicien yo yebi bato bazaka na boss te pas bosuna misala te te pas bosuna misala te na mona ka ba mettre na biso za ne belé comprendre reçu na boss Abel Maya pour pesa ba mettre nyonso ya londa misala ba mo zo ba salaire wangila ko mo bossa na ndule o mo landa batu na sima wangila ko mukala donc ndenge zano boye ndenge beta libele savocat ndenge latino boye mais okomi mukala okoloba nini na masola balabala na bato balabala masola balabala bata balabala balobi wangila o defa kabila mafo ata buluzo latio esa na ngwa ko defa o defa quoi? Est-ce yakuza defa kabila mba? Yakuza ye mono designer ya forum na styliste botuna DJ procureur na masola balabala balobi mais comment ça fait-il soit disons un musicien mais okoma bureau ya boss wanglezo sopayo mukala ezo sopayo bien mo bo mona bozaka ba témoin naza le seul artiste o nazaka accompagné na boss nanga o na boss nanga accompagné nga tina ba show na oza le seul nani le seul artiste o boss nanga accompagné nga tina ba show artiste mso ba boss ba accompagné avant toza yela suba image yela suba image
Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission Nabino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv avec David et Menazo Pesa Makamboka Randengeza la Raponem Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David et Menazo la Rabino Masolo. On a la Sarabino Nengeza la Masolo ya Balabala. Nanenga Tanki. Masola Balabala. Donc, ils ont été photos à côté. Donc, Marvin Bena comprendre était. Na bébé Victoria et sali bango mo qui dit baba nini David Wembe na tanki précisément na kuka place nini oyo David Wembe na kutani na Samurai Music donc ya Wangler Yakuza donc lelo masola balabala et quoi bongo pa Wangler Yakuza na musika na moni bango bazolia kwanga bazolia liboke donc maintenant on a posa na bango ba pousa na pembeni awa tosola na bango masola balabala lilobi trop na Wangler musique yango soka zo koka ngo de doyebi te bilamba ka gebele mais musique tozo ebate ce que zo ke ndenge ni tosola na bango masola balabala ezaka vérité patrocinadeur officiel ya émission lelo Abel Maya apôtre Abel Maya donc alobi David Wembe lelo faut sentir ngai lelo pe faut na sentir Abel Maya bonne venez à la donc ba samouraï bango yoyo Wangler Yakuza Masola balabala avec Wangler Yakuza yeyo naza pena na base na ye na fief na ye po bon masolo beta marapenda ga banini ke Wangler uta boy bon sina yamada Wangler trop Wangler za pembe nanga par rapport poto sola bien Wangler Yakuza boa tarde venanga David Wembe vitesse mukolo bambango poza na vitesse au sarana taka nde to vandika bodo sibituna to monu bimeli biswa de la vitesse ono za kana ngwana ningo contrôler ba GPS mboka o Rwanda na ebite bondi mete kana ko mona bino na base na bino biso vivaka boy na ghetto na biso na streets na bayana nga ba samouraï nde to za bolira bino na balabala to za ba fazer nous on est des fazer on est balabala aye oui on mona titi na biso te to kola na balabala so to za ba fazer les enfants de la rue bato balobaka Wangler ozaka lolendo Wangler ozaka fier bando okoma musicien okoma ko négliger ba massa na yo ezaka ya solo ba samouraï ça na négliger bino bango ba témoin tele msuba msuko okoma ko fina bango loba no vérité bino peso ko na problème boloba na bino to finara ese gaza doge obi oso finara ese gaza doge biso to vivre na véri to vivre na bayo bada donc to vivre na transparence na bato vivre clair tout droit na biso de ce aux vrai de ce aux photo on a tenté au salle assemblée au vivre nous ndenge mo boto finir et ça pour le lend et ça pour le lendoté merci beaucoup à toi Abel Maya patrocinadeur officiel ya émission lelo ya masola balabala ya lelo na niveau kuka Abel Maya j'ai tout jiba zalaka na David Wembe et Rosala bien pourquoi pas na Gelor Kinzonzi roi sage pile le top déj bozala zarana David Wembe Rosala bien Wangler musicien to sola no masola musique Wangler selon yo sina yamba autour na masola balabala donc robeta sous tozonga sous simate par rapport à carrière na yo Wangler musique na minutes au côté na yo évolution za ndenge. Bon excusez musique pour na minute évolution à 5 sur 5 na vivre kitoko na monde ndulu na ngai bon 2 ans depuis na beta 100% louange na ngai ko batunye so babi na tibi na ngai ya Deborah ntalongola ngo azate audio ya pamba mutalongola ngo azate bato ba comprendre te masola balaba ba comprendre te mutalongola ngo azate na sens nini po yango ekata te mone loko soke bimi to mona raki to poto yeba ki komi ko sila photo mone loko mo boye ezipi yango mais jusque là David Wembe mo azate moi isika nini yo kuta batenzi mba Deborah libele savoka mutabini te. Donc c'est que pour na yo na musique na yo et donc ne pepele sans problème. Et que ne pepele pour na ba travail nango na sala en privé o eza ya makasi.
nazana ba titre nazana ba nzembo oyo ebimi na sima nango oyo na sali na sima nango mais nanu ebimi te autozela donc bientôt là to ndola sango moko mais comment ça fait Wanglais 2 ans mobimba bando bimi c'est loro na marché single pamba 2 ans et sali na marché si siko oko ça so loro te moi que soko lobi musique no ki ndé bien c'est que ozokosa na ngai JB Salvatore Moto pamba. Combien des années en Yo JB la chemin de fer. Yo JB biso tout ba musicien. Ah biso nyoso ba musicien. Oh c'est comme na moto ndo sa carrière na yi. Na pesi ndeka exemple. Ya solo biso nyoso ba musicien. Mais mon am ndo sa carrière. Respect belé pona ba fe na ngo ba mali boso, respect belé pona ba massa tout ba mali boso. Ko ba brila ba réunion ba beta toyoka bango, o peto zala ba fanatique na bango na mbonda ndule. Mais siko za ta ya Wanglais ya kuza. Nyama. Eza temps ya Wanglais ya kuza wapi na Angola kaka wa na niveau Kinshasa Wanglais to sola bena yo bena na Congo po beta na Angola David Wembe mais na okama partout hein na okama partout monde entier na Congo penda bata Congo ba otala biso masola balabala ke na kapeti na Congo bayebi Wanglais tous les samouraïs à Kinshasa les samouraïs de Kingston Bazana Empire Street au bata biso na Kinshasa bayebi bingo bayebi Wanglais ya kuza donc basé belé na kuma ndotanga bakumbuti basé belé na boîte penan Deborah libele savoka ya Wanglais bebeta David Wembe to rano ya mobo na parler au moni binda na WhatsApp na yimba vidéo yo moku to combien des images ya mbo isinga Wanglais attendez ba bina nzimbo na kini na bakare club na kata ba bateau na Turquie ba image ezali yo moku mtu kandola tsaba moko na kata ba vie au monde binda non boss le roi belle maya a voyager na yi akina yi Dubai na yake saba cop na yi mais aselo bina vidéo na kata avion ba yi manzimbo Deborah libele savoka si donc ba star minene oyo donc ba lingaka nzembo so ba massa na ngebele ba patron donc quoi ba gote tuba akoti na kata kiboko le club gote tuba roi abeti carton na ye abeti carton na ye oyo eza passe ba to ba longolango ya ba 15 dash na somba na bouteille moko valeur ya 85,000 kwanza donc et comme ma chanson préférée na yo faut ba tsela yango mais bon ba yimba Deborah libele savoka na monoko pendant 4 heures de temps yo na New York longolango bote tout bala pour merci pour l'action Wenge makambo nyonso na iboza en Hervé 10 match bota langai Hervé 10 match Capo général a Wenge JX sa majesté bozala zalara na David Wembe rosala bien Wanglais ozana mboka oyo évolution ya ba musicien bino ba musicien na mboka oyo na boyi ko tsake o ngana betaka afro ngana betaka soki ndenge nini bino ba musicien oyo yebi na mboka oyo nazo gagner bino na minute ngani na clair on va la vérité au moins na loin dans la minute toi ka mi balé nai surtout na communauté na biso ba congolo to viva awa toi mi balé nai donc ndana tout loin dans la minute yanga apande toi libanda si les bi balé vena nga fondé mbonda vena nga fondé mbonda merci na boro bete la biso pour d'habiter boro ana irata kate dans la mission on va évoluer bien en minute kayo tolo ba vérité TV za témoin tolo ba vérité ezate ke na musuto po bazate te bazana bango mais misala na bango nde emona na kaliboso ya ba public na bango David Menga na Wanglais ya kuza mungongo batsankoro muno kwetimba na karesa ka micro ti jusqu'à ce que ba felembe panzi makolo po bimisa son na litoyi na yo yoka Wanglais ya kuza 100% animation vanda. Dans la mon cache animation. C'est moi Wanglais ya 100% animation mais ba blog nyonso zo beta Wanglais ya batu yo ibarano. Concours na bamboka o et pas le sénateur Paulo Tigilu na Royal. Yo ibarano Wanglais zo ibano ba blog ya batu. Boss abele maya témoin batsaku to maître Dangi juriste, maître Dangi. Tsunami. Ba fina so ba mali boso na biso na ndule na mboko. Reste belé pour na bango. Batsa concours résultat boyebi Wanglais ya kuza makamu na yebi ngote Samarino uta Congo masaranga Samarino que je salue en passant tu vivant un bon moment avant concert na ye showcase na ye Angola awa basalaka concours po oyo go sala ke non muto aza na animation na accompagner Samarino bino bomona ba featuring etikala ba image etikala
témoignage ezali mpa bapeuple ebele oyo bayoka misiki na biso Zapatero mwana Londres auta poto ayiboye nayebi te do tovai na Londres toyoka mutu moko aza Wangler Yakuza bobisela biso ye po Zapatero azala masa ya masa na nga Jazz Matuza relation na nga te mais à partir ya masa na ngai Jazz Matuza nde sala ke no ayi a contacter ngai Wangler Yakuza na yoka ko vraiment donc nde mo bo sakana te esali bien nde naza na ngola to kanga mondo ko mo to beta chabalia soki boye kopola nanu ebimite to bono clip nango eza akenda nango kosilisa ngo na poto aswango nyonso clip mobimba to nga na sala ya ngai ye pasali ya to sangisi to kole na to sala ya na oya gena ko san kuna bo tellement que la chanson na yenda senga nga fisi na ko yiko obligé te na makasa binisa jusqu'à ce que moko ko zoa boso ya ko binisa ngo ba yo ko jour nyonso yango ko bima ezaka nzembo sika Wangler Yakuza otolobelo mobe awa oza grand na minutes oyo na Luanda yo ozobeta banzembo na yo to nzembo na yo ebetaka mais comme si Wangler à part soki ba bengisi yo na show te oza na place obeta te donc ba manager angola ka ndemu to ba betaka yo omonte ke oza no penda na makambo te David po soki show ezate na mboka o Wangler ndako soki na la na makambo te bato wana no ya ba show ba bengisa ngate soki babengisaka Wangler Yakuza na bashona moko babiki Wangler Yakuza nde makambo non mais Wangler pas comme na niveau ko betaka pe concert moi yemoko wana okokata ata mashoke yo moko penda ke Wangler no telemi boy ata na ba boîte banini wana okokata to sala ngo déjà na sala ngo déjà vena nga Sylvain Lumbila e makambo wana to betango pa na obetaka mba to betango les quartiers général Pro Bonheur ayebi mambo na lo betaka moko mais o la o lo bisabiso concert o tu na nge logo déjà na sala na beta na vibrator mpena ba image yango yo la sabango na beta na vibrator mpena ba fan bazoloba Wangler abetaka te Wangler ambiance na ye to succès na ye ezaka ka soki batu basali show nde ba moni Wangler o mona teke wu ezo freiner pe makamba musique David Mbe jamais ko freiner makamba musique pour moni kopa musique eza mbangu te nande toza lelo ezana batu babima liboso na biso na sima na biso pe bazoya succès za bougie succès za savon et puis la rati esila so faut profiter na temps na miso to vivre n'époque ya Wangler Yakuza donc c'est que oh tout non sala miso ne bima po nazara ane na temps ya convaincre ba fanatique na ngai maloba ya bata mokilité Wangler za ba diversaire na monde na art na yo sans adversaire Wangler Yakuza artiste complet plein ya solo soki lelo na tiki na nga musique na vivre ki toko koleka ba musicien ebele na kata na communauté na biso bato to lobaka mangala na communauté na biso bato ba beta afro roi Wangler Yakuza na adversaire te azati ba wana nyonso no totala na nyonso ba yebi na yo sans polémique ve na nga David Wembe na ba vitesse wa sans polémique ozaka na micro na yo meka otambusa micro na yo tuna moko na moko ke non yeah ozaka concurrent ya Wangler Yakuza ça succès wa sonira chu oyo kanga na poche no moko nde le Starboy musique sans succès alors sonnera téléphone sonara so abingi to beta na lisolo ba samouraï musique évoluera na ndengeni to créer ngoto ezaka ba masaka botangi na bango bokuta na bango expliquer moi David bana ko expliquer ngona ezaka na David mona ba vanti mutlo wa Chris Commandant na tembo mbali mbinga Starboy za star yenani de Chris El Commandant. De Chris El Commandant. Chris Kissina El Commandant. Ah, comme belé, ye commandant. Stanley Starboy, manager personnel ya Wangler Yakuza, elili na ngai. Ah bon? Mutandima nyonso pona Wangler Yakuza azawa. Rigo Star ye. Rigo Star. Do yebutu mo lo belé pola ko moni nga. Da to lo ko ngane to lo ko ade matoi. Ndeko kuna. Ya wele fashion police. Kota. Ye maître Aga maître te ya wele. Aga kolo group. Live. Ya. Ba live kaka. Ba mapasa. Tension. Bourgeois. Ah bon? Bandima kozana Wangler Yakuza bango to ba samouraï. Ça côté ba o ba sate na biso le roi masana mo bende. Shadrack Idia wa Mobutu. Ba donc ba se belé. Ba Jazz Matuza, les héritiers et tout là. Na su ba masana ba sara mboka ba ya dadangwa bana.
Neymar biza wenge masana ngashara modia mobutu pe chasi wana ye déjà pour ato ifara buna baba na biso pour takando tuzaboy tokola na balabala. Expliquez sugo. Sugo samouraï bozaka ndenge nini bovivaka ndenge nini ezaka non pona nini bosala ngo pona nini eza bango nyonso baza ba musicien to premièrement ba samouraï nde to rabo eza non staff mo le plus influencé de la capitale ya Mboko toza na mambo nyonso na kati dès tout le monde a les samouraïs. Donc, tous on a sa capitale, on a playboy les plus influencés, il y a capitale. Donc, tous on a partout. Donc, nous sommes en Angola à Aïbi Bissou. Sans côté, on va à Libanda, on va voyager, on va à Chameau, on va faire un chican original 119, le fait Madilou à Samboakala. Le roi Massa Souba, Brading Angala, le roi Massa Souba Nyanya Dunda, Bacheche Makanda. Le roi Bamassa Souba DJ le Tonadio Gladys le Padre. Objectif la binozanine. Objectif c'est biso ndo mon biso nyo soboto ba artiste. Dans le domaine ya musique ndengai. Mais biso nyo soboto ba artiste, do biso tout aux la domaine ya musique ndeyo mais bino ba artiste. Dans la musique yo ndo fina bango tuka yo moko ndo bima. Na fina mutu te. Ba samouraï ese wangari ya kuza fina bino. Jamais. Et comment ça fait tout le bagage ka yo moko nde musicien. Mais wangari ya kuza s'inspire na ba samouraï. Ba nzembo bimaka wa. Question za boy. Samouraï moko. Alors bité na minute opé ye abeta copla ye akota studio asala moins loro na ye wangler osali. Mais pourquoi pas so bazana talent na trop ses chances. Azana kata samouraï artiste era wangler te jazz matuza pas ali. Et ça wanga tenana ba personne so ba compagnie so Zulu ata ba buchu d'Angola baze belé to ze belé soutenir bango penda mais to soutenir bango to zakana bango partout et ça que non mutamtu nda ya wangler ngana na projet na kingandi to sala bo to sabo tsabo nyoso neza mindu ki to bomba David muto abata mda lekina maele ceux qui le ba ba valeur na bisoté to ba valeur nga wangler te pona za boy ku fanzela moko na nga o mwandenge bembe na ezanga ba client. David Wembe na masola balabala to zabongo na ba samouraï to telemi boy eza masolo ya balabala to tozo beta masolo balabala wanglia ko mo bosa na ndule o mo landa batu na sima wanglia ko mukala to ndongo zano boy ndeko beta libele avocat ndeko latino boy mais okomi mukala okoloba nini na masola balabala na bato balabala de faut me gabiso na ko expliquer wangari ya kuza mukala ya nani. Wangle mukala ya babos. Babos nini po babos na Angola bazate. Boss na Angola iza moko. O nga wangere ya kuza nalia kambongo na ye. Wangle akomi mukala ya boss Abel Maya apotre. Nzambe. Donc otiki ndule okomi no mukala. Togola lawa. Babu mabiso Abel Maya yoka. Comme nous mukala no bana yo mukala ozi wangere ya kusanda azaboye mukala ya Bel Maya elo bato beso bato babosa na nano moni bato baiso mwana wangere ya kuza apa koza musicien aza artiste na misala maboko obino boyebi ya art décoration peinture na design et na technique professionnelle bendinga pembeni na ye na salile misala na ye oya zango comme étant artiste non ouais misala nanga o eza professionnel azwi ngai amemi ngai na empresa na ye oso to benga na français entreprise asalisi nga contrat en tant qu'artiste apesi ngai na carte on a remis le empresa le salarié dans un mukala te oh mais ngani na expliquer mukili na expliquer ba comprendre ngo ne lelo ce que tu rigo star wongler ya ku empresario Nazora salaire et pas Bel Maya chaque fin du mois. Il en a tina palin. Na misala ya maboko à part art ya musique on oyemba lelo bato ba bina. Wangler ya kuza bato nyoso ba yebi wangler ya kuza na mokili na monde entier. Ba yebi ki wangler ya kuza à part musique. Apesinga valeur ya boye a honorer nga salsinga contrat a kominanga. Na masola balabala balobi mais comment ça fait-il soit disons un musicien mais au comme bureau ya boss wanglezo sopayo
mukala ezosopa yo okomi musicien nde balobaka nde biso mimo tolobaka keno musicien aza première mandia mais Wangler Yakuza aza mandia te dernier mandia siko nga nakei na mekato na nga ya boulot na yebi et pas belle maya atali bina keno muto aza mayele ma po belle maya mtatangi na poto amona ba artiste ya poto nde ba evoluera so amoni biloko sama na poto jeune mo Wangler Yakuza sala ngona Luanda yisanga otikanga merci boss belle maya na considération na confiance oyo pesanga po tsanga pembeni na yo lokola artiste osalisanga contrat otelanga salaire nga Wangler na bikela à part ma musique o lelo bato ba mi ko benga nga mandia bato ngo benga nga mukala merci pour bato benga biso mukala mais soki ba longoli nga Wangler Yakuza mukala bazwi muto ono yebi so bomba ba tie na place nanga akoka ko sala ni o nga na salaka akoka ko remplacer ngate akoka pe kokoma ngate wana nani bato ba ko yebi so ke Wangler akomi mukala ya boss belle maya bata balabala so ba komi place wana soki ozwi bango okebino bete bango ko lisensa aende ni yebi Wangler mukala bato longoli wana to tsawe sikana David menasira alinga pe na yo bokuma wana esiko nga na za oui Potika ko bebisa ba réputation batu, bobisa batu ba valeur. Yo no to bebisa ba réputation batu. Wangler okoma ko yamba téléphone na belle maya. Soko talika koma mutu boye. Na da première vidéo. Eza partout na kin. Tout monde a les jeunes. Eza solo ko fina batu na. Zela ka ina expliquer. Eza partout. Moni boss. Là to benga belle maya boss, ada coopérer mikatete. Ya kwanga te ape commerçant te abe aza boss ya ambassade de division de sécurité aza directeur ya société de fula comprendre aza boss et abel ma ba tunyo so ba tuna o abel ma sala copie nini abel ma sala musala nini abel ma c'est un pêcheur molobi mbisi donc nga Wangler Yakuza na koma molobi mbisi pemi na belle ma yesanga siko mbongo belle ma yesila nde so mbisi na kata ma ya silité tolesa mboka nga lingina kotala nga pena na domaine to na lisolo ya belle ma ya te nazo bwa na ko poser ba question mingi kuna badu ba beta lisolo ba quand on dit aza coopérant mbisi ne te Wangler Yakuza au comité na niveau ya ko yambaka ba appel ya belle ma so ebika komba mutamangala oyo fini Wangler yo mtoto salango nalina répondre à mutuna o David Wembe Wangler Yakuza soka yambaki appel na yo na téléphone ya boss Abel Maya ye moko boss nde to alaka na yi atala pena bo Wangler yo mto ala no kutaka tiso yi baba tibi na moni me mo nkonye benga na yebete tala ina so l'air boss ina ko wa yo ko lo bani lo ba vérité ce que so boss ala so numéro so l'air boss lo bani bon c'est puis na yebi na ngaote to bina na yebi ete fina ye boss na yebaki ta so to ngato ka me aloka yebi ete donc yo so ba yebi mutu te batu nyonso te to finaka donc numéro oyo yebi te so yebi mutu te mamo yemo kutu boss kolo téléphone ayebi muta bengi ete ayepa na nga Wangler Yakuza Wangler tala na ntsoko yo po soki na lobike na boss na yebi ayambi yo ayoki yo asoli na yo soki na lobike na yebi yo te boss belle maya na yebi ke ngape na ko benga na yebi te Wangler so sala ngani mais soka masola balabala bon na yebi te ngape koma soki omoni otali natali pena bo boss nisa we na yebi na ngate bo alingi ni na yeba ndeni boss biso ngana to yambi te ko lo téléphone yo so Wangler bon fina na so to moni pe lo ngimo bo to ko yiko yeba yo to lukana to yeba posta mezani scolaire to yambi yo bongo obengi osola na boss oui posta na ezani de au moins ya posta na yemba moko ke ilo kwa gano to sisa ba passe na mokili osenga mutu nzela okuta na boss oyebi musala te niko bete bonga niko tonga ta elamba na sida na singa maboko na tonga maboko so yebisa ngai okekuta na boss po yebise nini projet nini oyo zana ngo oyo goya yebisa boss po Wangler Yakuza aka pemi na boss atuni boss pesa nga programme journée loto sandeni musale lo etambo ndeni Wangler Yakuza zo équipe nombo ba samurai bokitalo wana bosa no eloko wana bosa po mutu to azala content pas d'accord pas bien payé donc azana considération n'est pas et aza sincère au sala musala na poesa musala na biso
et yo loko sala na loko to ebino musala moko te ozanoka mantoliste oya anoka pa boss obeta mantolo hein ba peso accès oke kuta na boss mona boss ngo muninga ah do yo linga te ba beta boss abel maya matolo wana message do pesa na ba ba la encourager le mal ya yesa yela biso li solo mo yoka David meto so la ba beta matolo pa boss to so la wangle o kabarate un temps moninga yo mona o na yebana na bel maya na sima ya mutu na sima ya mutu oyebani na bel maya na sima bato ali bato na nyonso longola bango na longola bango te na ba musicien oyo kuta ezana bato mususu bakanisaka soki oye pembeni ya boss c'est que remplacer mutu OK mutu na mutu azaka na valeur na ye mais na masola balabala bayebi ke wangle bato tu oyo kuta na ba musicien o fozo ba mama malembe na ba musicien qui si ebele wangila longola bango tu bon oyo longo sa bango pembeni na ngai na ngengi na nango aye yo za na ngenge bele bango ba na ngenge mukie na musala te zela yo za na ngenge bele lumière ebele bango ba na ngenge mukie donc ye moko na bossa comprendre que non soki nga na kozala ka nde na zabwe et na vivre na artiste fana vanda na mutu kwa wangle mutu mo yebi ko vanda na batu mutu ba yebi ko vivre na batu ba musicien na ba yebi ko fa na boss te oh boyo na yebi te oh quel musicien yo yebi bato bazaka na boss oh te pas bosuna misala te hein te pas bosuna misala te na mona ka ba mettre na biso za ne belé comprendre reçu na bossa belma pas pesa ba mettre nyonso ya londa misala ba mo zo ba salaire na société na biso to fungola ba mettre ambassade de division de sécurité pour wanga ya kuza pe aza engagé comme étant maître te mais comme étant artiste technicien et designer na kati empresa ya belma na ba samouraï na nga nyonso to zo salaire wanga ya kuza okomi ko sala na belma na musique ozo kabula batasha na ndenge ezo komoda yo te eza ko komoda ngate bon ezaka ke non ndenge na botama art nde muté ponanga ke nazala artiste ba domaine nyonso na nango na ba mayele nyonso na ba talent nyonso na nango no selon kana mukili awa so nga monde na ebini na kabula batan musique tozalaka na temps ya répétition tozalaka na temps ya préparation na ba concentration ma mususu mais musala eza musala o tosalaka chaque jour ils ont posé problème te l'aime ça belle maya na posa no dimanche pe rani stress kuba ana posa pe o betela yo wana suka ndenge bien mo bomona bozaka ba témoin naza le seul artiste o nazaka accompagné na boss nanga o na boss nanga accompagné anga tina ba show na oza le seul nani le seul artiste o boss nanga accompagné anga tina ba show ba kitem ba boss ba accompagné bango toza yela suba image hein yela suba image nyoso vidéo wanga ngolo ba ni don angola wa yonde mtoza pouvoir eza na miso pa wanga ya kuza aya ba boya se mukina soko boyi wanga ya kuza mukile ndima nango biso te kufaka nzela mona ngai umande ebembeno ezanga ba client ndo comprendre valeur ya wanga ya kuza dwana biso tozala te to mikufeli déjà bato ba otika nde ba pesa témoignage amta buzobe wangle todo ke na biso vers la fin na masolo balabala ba projet na yo eza nini ba projet na ya makambo ya belle maya te ba projet na intérêt yo musicien po des ans déjà ngana yebi ko mela no pema po ko mtaso loko te couverture réseau ya ba fan na minute ba za la couverture ba fan na ngai o balinga wangere ya kuza couverture réseau ya ezipa no bango nyonso ezipa nani na bi bango nyonso ba nani David Wembe na wasolo wa bango nyonso na poni mu te cheche de bala obimisa Janeli azo bimisa. Tripason azo bimisa. Ngado tanga ba mission ba obimisa plan ba kalate. Tinanga ozo bimisa ba mission ba obimisa o ozakala ba ona mboka oyo. Na otsolo ba bina bien awa. Ki wangler ya kuza na minutes oyo. Si bato bayoka musique mobu na kati ya bar na kati ya boîte na kati ya staff apa ya kuza bana miki mikolo ba papa ba
Musicien ni uga ontimune. Talent nanga ko ma crime ba fanatique nanga nyonso ba komi ba soda. Tandi ba mo landa ba kanganga. Na ba show, omona bango na yuki beli ba Wangler Yakuza. Tout est bangoti. Tout ça ka musique. Tout ce qui a besoin de polémique, histoire mo boye, ici ça va valeur. Tout ça non musique. Tout se démontre on a ba talent. Oye pinda bonne micro za boye. Le langue etonda bolingo le langue etonda bolingo le langue etonda bolingo biso to salaka bango ba yibaka to salaka bango ba yibaka La vidéo mais biso to sala vraiment bango ba yibaka. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. On a ba prière. Na yego te ya teme na yego sosolisa ba yenge beni. Nzamba kuti puyu tangisa pinjoli. Kolela na yego gata na éternellement mogolo go comprendre nzamba zana bomoi. La vie appartient à nous les jeunes courageux Na la mugi na tongo na serre lufila na bimi na balabala. Margele pas Inde nagego luga kalonga nzala. Mon boulot c'est tellement bon, c'est tellement bon. Le lebe la ba sikse na nzela ba fananga nyonso ba go migo yembela ngai. Daddy daddy daddy. Daddy daddy daddy. Daddy daddy daddy. Daddy daddy. La vidéo me sanga siko vraiment. Da yesa siko taka ba fanu ba taka na mito yesa guni ba yoka. Wangler Yakuza. Musique petala. Makamno so lobio o nyonso yembeo e makan. Bientôt. La fin du mois. Ba fanatique nyonso ya Wangler Yakuza mois prochain. Toti la bino das d'ici là bo mona on a ba réseaux sociaux. Il y a ba tournage na biso ya clip na soit Deborah. To sili sango nanu, to tsango na marché, ba to batala ndeto binango, ndenge to sama na biso nyonso e koka po to bani soko bisa mama bilo na bango ya papier si mama mama. To da précédé. Pour na monde de musique moto bangisa biso azati biso nde to respecter ba o ba bima liboso na biso wala ngena na posa kaka ba samurai ba loba moko kaka na ebite boko ba bina les do ba bina les loba pona nini sani moi loba na masola balabala bon masola balabala to loba to beta lisolo masola musique ya masola ba bossiti ngapota belma na kota za ba mbote belé kapota Hollande biso quoi. Ouais, ma musique, Wangler Yakuza, sorcier de la lumière, donc cette fois-ci, tu me m'as likolo. Oui, mais likolo, merci. Papa, il y a les Fashion Police, toujours pour Wangler Yakuza. Magazo Kokanete, mais wara pour ça, la boss, nous sommes Mike, Bomichara, belle-mère, t'es pas belle-mère, ça le cola de Dokolo. On va salam, moi Dokolo à Koufa. Boss, on va ça, tout matin, on va transport. Biso Goutou, tam surtout à la boîte, à belle-mère, Biso Moutou Kanaï. Pauvre Dokolo, à Koufa, na Maï. Mais attends, moi, je vais Moutou, on a boire, il y a boîte qui a sa boss. À part ça, on a le Kambasuka, oh, penat tout au monde, samouraï. Merci. Je suis pas mon bango déjà. Samouraï. Ouais, les samouraïs de Kingston, Rigo Star. Rigo Star. Pour ça, on de la vie. Makambo boluka couverture ezoya. Bolala makolo libanda. Bane bola makolo libanda. Mais bangoti. Bango banani. Bao ba beta. So ba tete okota. Samouraï. Ya robeta di solo. Si. Ouais, ils avaient allé via Fashion Police bilamba na makolo. Yo tolo ba ko banga. Na banga. Mutateka bilamba ko banga. Artiste makasi. Atambola trop. En expérience ma mbebele pour balabala. Ba lemba ko la likwa ba mesa. Message nos anines. Ouais. Yango pena biso ba samouraï makambu toujours. Bobanga te ba bit disque vena kalaté na marché toza toko panza mboka na nenga ba jeté Wangler Yakuza masana ngala bike mamno ça kitoko quoi. Merci makamno ça kitoko. Nga Dieu merci Apula, autrement dit Apula la merveille. Apula la merveille. Voilà, donc tous les blagues ma solo ya balabala, c'est on est des enfants de la rue quoi. C'est toi bana balabala. Mimi ngaka Wangler Yakuza donc boss de la raquel single na biso bima ouverture donc bon, on habite au Zalawa plutôt au Kende wapi quoi. Dans les premiers mois. Merci papa. Moi Liloba. Ouais. Les samouraïs de Kingston biso Chadra Gare Mobutu. Donc tu peux faire bongo temps. Poussana. Tu peux faire bongo matin. Ba donnoa, ba beta blo na bongo na lema couverture mesoya. Biso ma toza wana les samouraïs. Pour biso doit tout Luanda, tous les players Luanda. Oh les ganzela o azate. Donc à part non mamba ndole, toza na mamba indusa. Dans les samouraïs, tu as balabala, dans la façon dont tu
ba jaloux na ba yuma na ba yanke ba play union sa mort au bien boleki bon na musika merci ouais papa bon minga lo bezate ake Christian Noël commandante donc ate un commandant nini commandant pena et samouraï ah você fala muito português né sim falo muito bem a part wana biso tout wana bentelo to abana balabala tende bon bakanisaka grandi dans la rue toi pena to chika ba chiki pe moi niveau moins élevé quoi minga lo bezate dake apoku couverture ya avec tout là boyoka bozoka Tanson obeti ba Chanel moi ni loba wanger ebi makambo nde ezalaka banda bakino banda kala mabe makambo oyo yo yebi na collègue oyebi vraiment ayebi na mayele nanga na classe tokolo bani masana ayebi te ayebi na mayele nanga na ndako tokolo bani ayebi ke masana nanga ndazalaka banda bakini bamakambo eza ya lelo te wala ya kuza to sisi na biso me na masola balabala question moko yaki na bosani yango wala ko ma PD il faut qu'on se qui comment PD pour ani il na seki pour ani pour comment PD tana on va kombona ya kuza na mungungu no bimisa donc ibila bo pikiliki na nguyo na ngu comprendre ni bila ba swag tunda nzoto bona pezo na wangela to so la non ngamba ki PD nano babi wangile ubanga ka baso kimaka basi poza ka PD lo baka vérité na bata baba ya kuza na linga ba mère mingi nga bino amumi fort mais moi si nyo sonda za moi soko zwa te po eza nzela libabe yela te lo ba toke na wakoza po muta bengo PD ngoka o ibara ke na eloko na yebiso sala remarque so moni jeune garçon mon soin le roi nga to moni soin le roi général Gros Bonheur wen ba bengo ka PD mo so mutala tikitoko na swagi mo bobile ko kaneti biso to lelanso kung fu swagi bobile tela mwanza artiste de bafazer donc ce que muta monto et ana ndenge mo boy oyo luko komela po olati bien c'est que nana ndenge na se comporter nana ndenge na otambola nana ndenge na lobela après le romona moi fier wa to mo lo lenga na sala pona zana nga bien benga PD allo kuter no wanglendo za poussa na mo wanglendo za oza PD te tu luba na bango kasi te na ebité na ebité baba o baluka babenga na kombwana soki eza basi seke baya badenda so boso ya mibali soki eza mibali de seke makanisi na bango nde kaka po bamona biso soin masola balabala bata balabala balobi wangile ya kodefaka bilamba fort ata buluso olati o eza nango ya kodefa ese yakuza defaka bilamba yakuza ye moko no designer ya forume na styliste botuna DJ procureur ye mo salango moni blouson na latio na lo bango na TV na rolo ba lukuta te na ngonga moko na mokili journée ya liboso na latango soki na rolo ba vérité ezaka na fête ba massa na biso ya sikana kasha mutalula blouson na nzoto na ezaka mundele eza ba ya musuto ala soto ke na staff te mo lati so makasa abanga pusa pembeni nao babika gena e revese ke na lati bien te e revese ke ye pas artiste ngana maloko amukala omona te poa mais ce que wangari ya kuza la bino bo sala ignorance ya luka bo bilamo ya lati mundele penda ye asimbi aloli ya komi ko luka so contact na ebite soki makansi zani ko totekela ye to kabila ye donc eloko na aloba o design o mona ka sa blouson o eza signé wangari ya kuza donc eza dessin nanga muto ko mona elio blouson o azana ngo na dessin o ya design oyo aya liboso TV ala tsana ça mon con elonga pirate asima voilà yakuza to comme na na 90 francs to moko na même charge to si na bisto ba yebi ko même charge le bani rolo bapona Abel Maya le bana rolo bapona boss na Abel Maya boss Abel Maya courage belé na oyo salaka et na oyo sala rabat conseil na pesa ya sala ra yo sala batuta asala batte belé Abel Maya si ça chômage pas ba mettre na katangola apesa bango nyonso misala bazora salaire les avantages pour na batu nyonso Abel Maya atonga ba empresa oyo apesa batu misala ya sungaka tozana ba image ba cas social tokenda ko sunga babola wana Abel Maya sala to sala ngo ba image ezali ya video wembe si ba image ezali Abel Maya asala ka ba donative na procédure to benga na français badon et pas babola bato apesa ka bandako et pas ya bato bakilela bandako
babola wana nyonso Belle Maya azanga le moment mutu bina zanga lo lengi ya ko vivre dernièrement tota ko sala ba don awa maman moko abotaki bana misatu après 4 jours ya naissance ya bana misatu ya mapasa mobali ya kufa. Imaginez bavanda na ndako ya studio ezanga courant TV mai même matin na peinture na mur. Imaginez mutabonga Ivanesco Belle Maya atali mga kolela ya mutu wana TV akei toki to consulter to tuni mituna nini ozanga et to saleli oza posa na ye. Eza ba vantirte. Mali lo pona ba fine na otu. Obalinga wangle ya kusa. Liloba pona ba fan na ngai. Ba fanatiki nyoso balinga wangle ya kusa, wangle ya kusa lela bino fort. Effort na biso to salaka, surtout effort na ngai artiste na bino na salaka effort na convaincre mitema na bino na art on azaka na ngai. Bopesa nga confiance na bombe biloko moi kitoko makasi zoya à part obobina déjà. Donc bopesa nga biso ndeka attend. Bo biso to za ba artiste oyo. Donc d'autre part na carrière na biso l'air to bandi et loko tsaki biso mon frère moké eza confinement. Pour na éviter David Wembe na calendrier 2019 na beti ko leka wanga ya kuza. To monaka ba mir nyonso ya Luanda komaka ne longa wanga ya kuza. Et loko sala no image na nga. Ba fanatique ba pesa biso confiance na bon ça bino biloko bien. Na ela bino biloko sika bo sepela. Bientôt là to pesa bino date. Oyo bogoya to sangana biso to bengisi mutu nyonso. Pona clip na biso ya Deborah Libele avocat. Ba vrai chéri, ba vrai ya ba playboy lora biso ya ba staff nyonso obolinga wangler ya kuza. Pardon boya bo sangana biso bola ta kitoko jour ango. To sa clip na biso ya kitoko. Les bandoleka na TV et ça pona image na fierté ya biso nyonso et surtout artiste na bino wangler ya kuza. Merci beaucoup Wangler ya kuza na opesa yo temps opesa ba mbote mais avant aussi si qu'on peut ça il faut que au bêta soumettre le remords be poser mission pour ça la bien. Quant à moi na remercier ba tout au ba accompagner masola balabala nazaki bon na Wangler ya kuza. Beaucoup kotaka trop na idéologie TV na masola balabala pour aiza masola balabala. Yo soko sali soko za na ndako na bino to beta ngo kara mais soko bimira na balabala. Ah waya David Marotika te na koloba. Merci beaucoup à toi boss Belle Maya. Donc tellement de ça bola musoki Wangler a témoigner c'est que bisope il faut te témoigner pour te sentir. Merci beaucoup na batutu o balingaka David Wembe. Pile le top des Zalara na David Wembe rosala bien. Eric Mosato iPhone Kalaming était na kota na iPhone. Et ça bongote Eric Diogo les étoiles de DJ Champagne bino tuna lingaka bino do zalara na David Wembe et ko sala bien donc na remercier bino tout général crew bonne ngunda to zalara ke sala bien Wangler ouais ya mwana na sinale na boss Belle Maya ko banga ba traité ko yesu yo moko atambola ba traité tika je uta na lola boss Belle Maya batika ke oh yesu na entourage na atambola na mutate kai na mutawanga na et annonçera bango avant. Boss Belle Maya za muto alobaka vérité so ça vandi skana batuna ye a muto abomba likambote a vivre na transparence ata bon tonton ata bon monsieur ata bon boss oyo azana batu na ndenga mukete zalaka mayele belé yoka ba o ba yoka kayo sala na ba o ba salela kayo donc soki bango baza ba bateli na yo biso toza basali na yo donc tozaka na yo ya même moral ya ndemo ngo no o ba misusu ba koyo ndima te mais yo na ngande to binde to ko ndima ngo enza veli kolo témoin baka salira ya bien ya yedinga yo vraiment ya ba le ya na biso bena nyonso monde to za boy ya na biso to za na yi ya na biso beno to za na yi ya ba leki edinga ah bon Comment ya Wangler ya kuza sangisa ba tout tana ya ba leki donc aibi côté ba leki ne bazala na coin moko boye aibi asona ke kuna na kuta bango nde yo kuti biso wemboka nanga na sentir na kuka na to sentir ba no kuka te ye o sentir ba so kitata kuka ye aya o sentir ni ba benga ba tomo na bango te pousse le bébé venir mi ko o so mona petit bato bazali pe bazala kaka te to sentir makamu te kitata kuka ye yo ya baleke belé yeyo moko yo ay kota yo on a mosusu les affaires président fashion police les gars
toujours sincère. On nous demande artiste monene otu. Oyo artiste na biso ya kuka depuis zala awa na tanki. Vous comprenez? Ah blende tozawa toza na tanki kuka. Star na biso ya Kazenga yo. Au charge de l'animation ya Kazenga. Azanoka charge ya Kazenga. Na ko milwanda te. Kazenga mobimba ye. Ya za so batuna ngola balobaka bosse da onde. Sudeya de Kazenga. Malembe o mazola balabala. Ya balabala zolo bas. Olobi nini? Lwanda mobimba. Motaleki ye azate na stemai na animation yeyo. Ah, Yakuza na succès. Nga edinga ya baleki vie o aboya kosila azali. Ngayo. Wengeyo tane tozali. Yedinga yebisa ya vela so toska BCB saib makambo dolo. Tongo. Adelar biamana. Bazawana. Tosoma solo baba ngoboya. Vena nga junior so à partir Brésil ay makambo nda tika ba petit soin. Oyemo papa soin. Oui. Ngoboya. Masolo balabala na lobi boye. Nga edinga ya baleki. Kitala kuka ngayo. Nzoka no. Oye dio boya kokende te. Bo bakenda tane batiki biso tozama be. Bana poto. Botala biso to tozali. Ya edinga yo ya baleki. Na kotika ni mabeni natika stema izonga. Yedinga. Mama na bemora tricage. Video wembe awa yedinga lobi. Awa yedinga lobi toyoki. Tebige bango be ba luka baya. Baloba. Oyo bimisa mutu. Oui. Na oloba boyoka. Tovanda gawa oza masolo balabala. Nasalaki te babengi vio zapi na. Tovanda na biso yo mo mto yo luka biso eske to batamaka. Sueli ngoboya. Otoloba masolo balabala. Tovanda na biso. Bakambo penda yo za ndimango. Oh. Zeno, tozala na kuka kuka bayebi. Na ba DJ. Moni bas kuka mobimba bayebi. Tozala na kuka. Présent du Casimir bayebi. Tozala. Donc oyo kuta biso esika tozalaka na kuka na so tovani na biso. Donc bas kuka momande tovani na biso boyale. Oye. Tolobi esenga toloba mais bango baloko babimisa mutu. Oyo bimisaka mutu. Na kozonga pour la deuxième fois. Na lobi. Na ko pesa mbote na leka. Ayela bino caractère. Ça va. Kung Fayakun. Ouais. Wangler. Na pesa ka bambote. Na ba oya nga ba petit oka bana nga ba bima. Garçon Chamo Mosika. Merci. Mon fils. Kuba. Garçon Chamo, yo dit na bossa na raote. Mbote mwana ngai. Apasa. Na pesa soni. Tolo bani. Chena biso ezali. Ngane ce qu'on fait, ngane nous avons invité na show. Oui. Dans les 25 au bana Luanda tobo sanate. Donc Zwanonga. Mbote na ngebele. Na bato no ba otala ngai. Mbote na ngebele. Na tous les samouraïs qui accompagnent Wangler Yakuza partout. Bambote na ngai ba fanatique na ngai nyonso ya monde entier. Bambote na ngai ekende tout droit et direct. Tina motema ya boss na ngai ya Belle Maya. Fula. Le patron solide. Muto alata mawa ya bato. Na pesi mbote na Baudry Matadi, Union européenne. FCC ne tombera jamais. Venanga Ben Willy le Gabonais. Puissance mondiale. Parle du centre guerrier. Venanga Palin. Nebike na la bino. Hervé Dizamaj. Na pesi mbote na Masananga Gose tout bala pulga. Na pesi mbote na ba samouraï de Kingston ya Kinshasa o baota la biso. Na pesi mbote na boss na ngai na passé ya Kinshasa. Eric Mandala. Na biki promettre ngai ebele. Tozo ya Kinshasa kalate. Bo vivre biso. Pitié ipula ya dada ngwabana. Na bossa niote. Garçon Chameau à partir de Turquie. Chica original 119. Yebisara Yorobo. Faut bozala toujours collé pour fashion police ya Turquie ko ya te. Na pesi mbote ba massa biso to baza libanda. Nyonya Dunda. Bradinga Ngala. Gladys Boto le padre. DJ Lutonadio. Na pesi mbote na baya to baza na Paris Beni Mawete. Na pesi mbote na Rosinga Liema à partir de Kinshasa Masalanga John Kadima Koko Muzanga. Na pesi mbote no Oscar Maritu. Le millionnaire à Gondo. Bossa Beda Chou.
patron bogos patron mundele soki nakanisi bapasi namonana lolana lelo bokoyeba soki nakanisi bapasi oyo namonana mboko olwanda lelo nde bokoyeba bisamborai toke nango bokota na tisira bodo toke beta maboko lolango etonda bolingo lolango etonda bolingo lolango etonda bolingo tosalaka bango bayibaka biso tosalaka bango bayibaka ya biso tosalaka bango bayibaka beta debora ya mi mupaya na pale bateli mupaya biloko agolia mupaya te biloko soi biloko nyonso eko minkele na tuni nabwaga nabwaga babi prière ezaka moko na minute oyo biso totokanga miso tosambela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Naye kote ya teme naye kososolisa bayenge beni nzamba koti kote poyo tangisa pinjoli kolela na yo kokata na éternel mamogolo ko comprendre que nzamba zana bomoyi kambula toke la vie appartient à nous les jeunes encouragés nalamuki na tongo na sere lufila na bimi na balabala margele pa inde nagego luga nalonga nzala. Mon boulot c'est tellement bon, c'est tellement bon. Le lebe la ba sikse na nzela ba fananga nyoso ba gomi goyembela ngai. Daddy. Hey daddy. Daddy. Brrr, ale kata musique. Mbongo muke musique muke.